Manuela Kitoko. Manuela. Bon, Manuela, c'est moi la photo mon perdu. Ah, perdu. Mbongo leki bilame leki azaki pesa ake pa ba wario ake au café. Ake pa ba golo pardon ba problème pardon. Et on a sur mutuno ça il faut que les thérapies et pas psychiatre. Ba tozaka kana maboma. Mutuno so, on ti na thérapie. Bon moi na thérapie comme bon sanga. Comme moi maman comme lo banase na ganga asuste. Moi malema Mani ke mabiye mo amitié na kati oyo kate. Oh. Alors, on va la thérapie, on va la thérapie. Ok, on va blessure, on blessure intérieure. Oh, Era. Era. Yeah, il faut pas sentir ma kila Karina Melissa et pour bon, c'est mon team. Ok, ouais, que t'as pas. Makila wana nde mutebe bisaye mutu. Yeso basandise ka makila na zongi les garçons normal. Alors comme makila ne evaka na nzoto na mwa ta sala makammi Karina sala. Afinga bato ebele avant na ka baba finga kasi na makila wana mute eva. Makila wana. Bon kamela nga j'ai chaud. J'ai chaud. Wana j'ai chaud problème na ezaka ba j'ai chaud ba Karine banani. Bana problème ya sexe. Bana manque d'amour. Bana carence à bolingo. Donc bango ceux qui ont vivre tene tinga na vivre abwe sans mobali a okokate. Vaut mieux ba finga vaut mieux ba publier mais azaka na yuma na moko boye. Et un problème. Comment yo mosi oyebi okoki ngande na zaboye ko na fandi boye parce que na wuti na relation moko très toxique. Donc ngatos linga non monaka neto yo sala makam RNF asalinga donc non bango baloba kansaka pona kozala heureuse il faut zana mobali OK yo moko na il faut travailler na sur yo moko oyeba ba mibali bazokima pona nini relation nanga oye baby pona nini ozomona pena ofandi pena 10 relation baby mozo continuer ka ozana moto akobeba ngandi na kabwe na RNF bezwanga temps. Mutu na ndene nete ngapela ko karate ngapela ko na mutu folo kape mutu mususu non remplacer mutu na mutu mususu te il faut que ça soit bien non c'est pas ça il faut na songa bien na ko nzo force et là ça peut na mutu fona un mois 2 mois te fona luka mutu mususu pour na l'aise na moi ke bolingo na bolingo ka so ko changer ba te belé voilà couple na biso voilà couple na o changer ba te belé bon grâce te ande na zab grâce te moi ni pia poisse. Il y a ma chance ne bila tambola na mo. So masuka ba bouteille ba boîte, so masuka bouteille. Il faut assembler là. Il y a des problèmes psychiatre, il y a docteur, il y a des prières. Il faut pas pasteur. Restez moi c'est pas pasteur. Un problème spirituel ma. Ma kwa kala za na kanda batu nyonso na vie. Lève un kitoko ko seka la ko seka et la ambiance bon dans la première degré ou du premier degré bokeko ba ça ko la we do ça l'ambiance do seka do ma première ambiance nous ka alors live ambiance pas nous ta raison dans la mutu et c'est changer bino ko ma le beng nga we do seka la biso alobi na nga mo pe mimi ma bilobe to ba tano so dans les réseaux sociaux mama kongo ba melaka mingi ya melane mingi masanga dans la note azu appel feza bande ko mafuta Martinez na sima ngo wana mafuta kitoko ya komeleza bibisa masoko ki sezali ya meti sezali ya bata mundu ezali donc tout ezali Martini de mon cœur azana mama jolie kabela koti basuke kitoko. Tout d'abord, il y a sur les réseaux sociaux. Joli. Nani, tu serais là, Nani. Tu serais là, Nani. Tosuka kina lela, tosuka kina ya ni makwakala. Ya ni makwakala.
soka ina yani makwaka la silikira mutumio taka abwaki ndende mukolo wana yani kobwaka te kobwa abwaki biloko da yani pomo makwakala ngo benga yani makwakala te ani makwakala ani azana abato aboya kimukolo babenga kile ani yana maunte akola biso nyonso ta série moko muto benga ya muto azama wa série 6 biso so série 7 yo benga ngaya ya tant ngaza yo za mwa mkana kwa klotiko na classe tant nous aki bebe ngapena za mwa mki ngapena za mwa mki yo tant za mwa mki ngapena za mwa mki voilà bi bat ba ni keza bino neti yo so bengi dans la coquille neti yo pa na ngoza mwana na mona Jonathan na mona Prince yo komo za nde mona Jonathan donc na bengi mutakola na senga na mali bomo amwana na nga yo pa na ngoza mwana parce que dans la Jonathan ba série 9 aw série 9 alors siko problème pe ya bato poto mingi ba fi mingi baza na internet ba na problème âge voilà tout ko kata no ba ka na âge ba joueur voilà siko lo bana hote kata ba ka na âge ba joueur no kata te ba ka na âge ba joueur ba ka na âge ba joueur mukolo ya la te ba ngone so ba nki ba ngone so ba bibi babaki nene yani mtoto na nene ba nsuba yesika nene babaki azana ni ala nyongo nyongo ana nyongo éternel isila ate hata sali mombongo ndenya ko futa moto na nyongo ala il faut ka yesu mta ya futa yesu isila yesu mona kamumwa ana nyongo éternel dans mon corps nyongo aloka nyongo mataka chaque jour nyongo éternel elongwa nyongo mongo koma nyongo molimo il faut ka yesu mutaya ofite nyongo ana pasi la mkolo ese le Panama ese le Panama ese le Panama yani boya muninga ni mwasi donc alinga muninga ni mwasi koleka sila koleka na mbali na ndako ngeti kana fani banake okufa pona na ketchup yo bi mama kila chaque mois ngapi na obi mango chaque mois ngana kolinga ngako kumisa muninga mwasi tende ba esi ba kumisa sila ngana sala ngote ngana kumisa mubali pona ebike na fopa to kobeta maguda azupi mbonga bien ngana to kumisa muninga mwasi seki bo ba le ese ba le baluka thérapie akumisa na mobali ni makasi ati kokumisa muninga mwasi azona initiative akumisa mobali ni na ndako na bana bango batanga bakumba bana sume biso to ebi bana botu na so grâce mpinzana abia yebiete so boku tanga kona abia yebiete grâce mbizwa grâce mbiste ba ko sa to ngaisa pinso ngaisa pinzi ngaisa pinzi na yebiete 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 grâce mbiste baki zela ngaisa pinzi ngaisa pinzi ami sumunene lokwa migodo mnoko mwindu boy mnoko mwindu yali alia vena nyoka ye fo ba bende ka vene mnoko ane ko mama rose na mona na mwasi apembe tina mnoko mwindu abangisa nga makasi bayo basele sumi ne lokwa mutaka ikwa mutaka nsinga na kingo akufi pardon ça ta chirurgie OK Tiara ye liboma leta ye liboma leta basi ye liboma leta ye liboma international ye liboma international kwa viva likoza mndoko Tito Pale, Papa Ange, Kiol, Boma international. Oui. Ayeba mambalo bate. No be ya binaloka ibongo. Ken.
le monde quand même, il a dit, eh, non, là-bas qui? Oh, invité. Souvent, tu as beaucoup de bonnes l'état. On ne peut même pas, le bâti. Toi, t'as sur la Brazzaville, hein. À Brazzaville, la net na Brazzaville, on a vu la doseuse. Karine a fini avec una. A stressé quand Karine a quitté sur la live. Yo souvent on quitté sur la live, na yo comment stressé ou quoi babomi yo. Oh. Et on tient Mathieu là on est à la live nanga. Oh non. Ako ngabi la doseuse na problème mutu la doseuse on a pété ma plonge. La pété ma plonge. Gloria Langa ama les menettes Gary, la problème à love. Faut pas qu'il y ait thérapie à love. La problème à love. On y soit Karine, grâce Temo, Benani, j'ai la zone à mi-bas mais pas la problème à love. La problème à love ma casse. Il faut pas le cas Emma, m'bala fan d'amig. La problème à love. Yanjora. Njora. Njora nde ezana azala desi partout. Akanga na fali alingane sur problème te. Kwa mona esika ni ba ozwa te. Kwa décevoir ba tout nyonso. Wala déception à l'état. A décevoir ba tout. Atika ba tout na ba blessure intérieure. Fivette. Ma chance. Madame ma chance. Tiens, vous avez appelé à ta Chine. Vous avez appelé à Chine, on a été mais erreur métier c'est un kingo. Kwa luki avion. Aluki avion si ayo zwa Chine. Bango sikoyo. Ndenge bachela ba mise motema na voyage, ndenge na chela na fali te. Ba ba ngana chela na fali motema na voyage te. Nga ndazo la ka bateka le pont na so na mona na ya na poto. Na chela na fali motema te ka mema na poto. To chela na so motema te ngo monye ya. Bango sikoyo. Baza na souci ka mission mema. Siko bamba kena na mission déception. Ayo kaka so nite ko décevoir fan. Faire. Ye pour nous décevoir ba tuna yo ke la on passe à ça quoi monter. Oh, décevoir yo pété. Non, je suis pas à côté, ça va rendre visées ratés, c'est ça le problème. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, côte ça en a été. Ah, maniqué. Côte ça. Écoute, papa, va bêtir, va bêtir, va. Moi, na yebisi ok, à côté ça en a été. À côté ça en a été. À côté ça en a été. Il s'est sous ma quitté. À côté ça, combat battu. À côté ça en a été. À côté ça en a été combien? À côté ça en a été. À côté ça a été, à côté ça a été. À côté ça a été, à côté ça a été, combat battu. Aza mission moko aza mission ayoka solité ko blesser battu na ye. Nya quelque part na mona asala kaneka bien. Po bato ba la poto awa, so ko nous finir sur les scènes qui na poto. C'est ça le problème, ça la passe maniqué. Vous comprenez? Maman, ça porte kana singa yo parce que toi na loi ya karma. Les autres pêchent les pêches, tout temps yo tinga na finga baninga. Il faut finga mati. Nene we ba ko finga ça la passe. Kasi. O se batina pe ba bisa te ba finga ba. O batinda ako. Mona vandi kama na no finga mutu liboma kazi. Monsieur Nyon soit tinda muta finga, monsieur tout sans exception. Sans exception. Musicien bango kutu ba faire écoute ba se rabesarati atindi mutu finga ba bike muta tindi. Mais fallait tinda ba te bureau. Musicien Nyon surtout abenga pena o mona yuma na ta finga nga. Oko régler te. Mano mais c'est sur message on a un message au côté la ngate pardon la banque en ma casse. Bon de beauté divine. Nani beauté? Beauté divine. Beauté divine, beauté. Bon yo ba ke beauté. Na benga ke beauté. Na ba ma ye na ba ma neti to kuta na ka to pesa ni beauté. Ka mo bali ya mo ya fia ma boketi. Te, beauté divine mo ba sala ba live boy. Te na biete. Ah. Na ba TikTok c'est délété. Ah ouais. Na ba ba ngoti. Na ba TikTok c'est délété. Beauté divine va de kai beauté. Te na biete. Na biete.
nga ba tiktokers ebele bamibenga ba tiktokers bamibenga ba star nayebi bango te nayebi yo nayebi Choupette nayebi GG nayebi Mervin mpona makambo mobali na ye wana nayebi mwana oyo Maria Tumba nayebi Jema Kokonjoli nayebi Abe nayebi Balekechu touti na mona YouTube Elekechu biso toa ba YouTuber kota TikTok kote ba TikTok ebele na TikTok batunga na yeba eza bino na TikTok mpona otanga ba YouTuber te po touti na bango na YouTube na ba TikToker nayeba yo nayebi GG Yabe Choupette Jemima na Maria Tumba esili bongo chacha te nayebi te chacha nga nayebi muta maboke nayebi tiktokers te nga nayebi ye ajoue a théâtre nayebi tiktokers te ya tiktokers te ya muta maboke bango babata maboke bashashe babanda tiktok te babanda na kojoue na maboke ya poto bapiese ya poto po bazwaka mibali atiktokers te akotana batiktokers eza babino bamaria tumba avant tiktok bosala eloko mosusu te boyekana na tiktok mbala moko c'est ça qu'on appelle les tiktokers mais bashasha amuta maboke abanda na maboke nde aye okoma tiktok amosala théâtre abanda na théâtre abanda kobeta biloko ya poto c'est vrai ça te oui okosaka toa na panel baloba ti abanda kobeta biloko ya poto bapiese ya poto série ya banda oyo ya Titi Kalu azaka mwa moke sisa mwana bandal toko explique ngai abanda kosala maboke basérie na badoma ze eshishaka oloba chacha oyo biso ya TikTok oyo mosu chacha d'or oyo bazala bakanga nano na bashime mingi kasi chacha d'or oyo bauta okange na mages mawete ye kasi ye zaki muta maboke abanda ojue maboke kala za mwa moke na bandal wana na Titi Kalu abanda wana TikTok kutu te YouTube kutu pe te wana mwana moke ojue wala bana mike tina ndenge ya YouTube te chacha d'or aba ozokange na makambo ya partout oyasi ate mutashimana badoma ze ashimana badoma za saka mwana moke ajouera déjà théâtre babengaki biloko ya poto aza peti ya bandal bongo na bunga chacha aza bino te bino bosala eloko mosusu te bino boyaka na TikTok bazwi bino na TikTok nde bakomosalisa bino makambo mosusu badanse okosala baclip TikTok nde efuli bino mais chacha d'or eza maboke nde fula ye maboke efula ye te manike nayebaki ye te kasi te oyebaki te parce que bando atala no maboke te wamuta maboke te po moto ayeba ye bato bando atala maboke kala bapiese ya kala asaka mwana moke jeune fille moko boye ajouaka barole banda ti producteur ya Titi Kalu nga nayeba ye bayaka ojoue piese moko ya Titi Kalu nde nayeba chacha wana TikTok okutusango te kala bino omona chacha mwana moke bokozala age na mwa moke chacha kozata 40 ans te 40 ans te mais ntango modeso okomi na 35 ans okoma mokolo ti na mwasi 31 32 te 35 chacha age mwana bajael bino omona jael aka mokolo jael ayeki chacha kala te aokende na baroger nganda azaka mwana na 23 ans chacha mokolo chacha age mwana prince walokuta mutabotami na bandal wana koni na bandal aosaki nduma na bandal age mwana prince malingo mpe tozaki nduma na bandal etika boleki nanga vanda baza bapeti na biso ya bandal basalaka basalisali bakindumba ebele bango bazwi mibali te mpona nini soki bazwi mibali te babali bango te bazwi mibali ya bien te parce que bajouaka des rôles baza tobenga bango bamari bomola abetaka na banzele abetaka na banzele abetaka na batio amari bongola biso benga wana chaque bamari bongola amari bongola soki ka moto abwaki mari bongola seke asa abetaka de côté ngai yo mpo amari bongola ya makasi ya makasi bino benga mari bongola te wana mari bongola ezalaka nde nini oza neti ngai aza boye yabimaka na nini
Ndabo ko mwasi wo mubali bien mari bongo. Biso mari bongo les am moto ko abimana mibali abimana basi. Ndi mari bongo la biso to. Aguya kana abimana mibali. Mo pe mwasi so aligné abimina mwasi. Mo yemo ka koma mobali. Mo yemo pa koma mwasi. Mari bongo la. Na français bien. Bi ndio bien on ka abimana mwasi bana mobali. Abimana tout. So benga mari bongo la bongo. Oka so babi moto mari bongo la c'est que abima aza partout. Yemo pe na kile akoma mobali. Moko akomi mwasi so akutena mutana mwasi aza mbongo akomi bébé. So akutena petit mwa muke ya mwasi akomi mobali na ye. So akutena na mwa mobali akei. Donc mari bongo la yango. Mama mbado maze bale kufi pona exilé okionte. Kufi pona exilé na isi baboya na bango déjà. Bazalaka. Bazalaka makasi. Mwasi na ye. Exilé on a ti baboti te on a likwa bado maze wana. Ba distraction bado maze. Oya solo. Ba distraction bado maze. Oli ngamona moba mwasi makasi akanga makasi. Ataki pa mobali nini azonga aka hapana. Ando kisi ataki hapa songa aka pa yesi. Yem ta disa ici. Aya olia yesi ba mbongo akota libale pa ba yesi kuna sinki na fanzi. Ba yesi ba yiki no yesi la ba mwasi mobali na ye. Est-ce que kamba bomba te? C'est kamba bomba te bandalungu ye bien. Do mazina yesi ba mwasi na mobali makati. Do mazabi mana shoko. Shoko nini? Wa babiat. Wa mobali na. Wa papa prince. Nima zaza mwasi na ye. Wa ba mbanda. Asani kimbanda te se wana ngana ye deja libali kuma ina ngo obeba. Nde pas tu ada venga yi. Do mazenga linga komisa mbanda na isiko na pesa ye tante. Na pesa ye lix wana te. Se wana nga par exemple balinga na ota mwana range na pesa ye lix ndeni ya olata na liputa ki. Olata ya ba liputa ki zoba zoba. Nga na olata na osoma kabelo $1000 na olata pekinye. Akokate. Banda beti banda biso amani ke oyo. Si tu vois qui baisse, bando qui va dire qu'il est parce que vous fier au prouver battu. Vous fier au prouver battu, fier mi bali ya cher. Fier mi bali ya makasi. Là qu'on a tchétchénie moi si finio soit oya. OK la souvent na tchétchénie pas manique. Na qui pétete. Nga za pétete. Si ba YouTube ba to basala ba ndako makasi yaki ona Karine. Nga za pétete. Nga za pétete. Na ko YouTube na komi na baisse. Okay. Nakota YouTube na komina besa makasi. Eloko mimanga pe na YouTube bes. Eba teke na pop na YouTube. Ngapa eloko mimanga na YouTube bes. Sana zaki manik de John no ya YouTube posani. Ya tcha. Mbongo na bebe na YouTube posani. Ngam na zaki na changer mbongo. Na zui ba bona changer na changer mbongo na ko changer $400 na zui kazi ya coca na kile répétition quartier na zui na kazi ya masango. Monde za na 12 bouteilles na tie 12 bots. Tcha na kazi na vaina mbongo na kazi. Ole masanga nga tie mbongo. Isso ça qui nous battait, tout ça c'est un bon. Ça peut pas pour fatiguer le bébé. Ok, voilà, c'est bon. Papa pour fatiguer le bébé. Là, c'est comme moi, on a mon acheté ça dans la télé qui était montée. C'est bien. Donc, ça me conseille de repérer ça entre bande qu'on a passé entre si dans la belle. Si dans la belle vie. Après ça, on conseille bayoka na bien. Après ça, tu conseilles bateau à bien. Mais bateau bayoka na bien, après ça, on conseille. Bayoka na très bien. Madame la mobile, moi si on conseille bien. Madame la mobile, après ça, on conseille bien. Bayoka na bien. Moi, ça, je vais la faire. Madame la mobile, son mal. Elle a la mobile, la mobile, tout le monde, après ça, on conseille. Oh. Bayoka na bien, ni ngona. Balala ba ngombe tu moko na mokonzi yo pesa mon conseil. Na ba jeune ba sala pour on distraire bato ba sala pour se ba distraire ba ko distraire ngate. Ba yo kana très bien pour balala ba ngombe tu moko. Mama mokonzi alala ba ngombe tu moko. Siko bato balala ba ngombe tu moko za binemi ndeni. Mama mokonzi alala ba ngombe tu moko. Siko bato balala ba ngombe tu moko za binemi. Kabi nemite wana illusion. Okamwe balala bango mbetu moko. Mama moko bato ki chasse mona bakota ba buzoba na. Papa nyonso batimbela keno bayoka na très bien.
po muntu amema nani sila na balula wana ye belle vie siko yinende muta branchisa ezayi ya yinende mona distraction ya kokota na ba distraction wana te ya que les ignaires qui ne comprennent pas babi yuma muta oza yuma yanke mokonzi alala ba ombetu bato balala ba ombetu moko ba yina na ndeni mutu amema muninga na balula belle vie yaka balula eza boye eloko eza boye makambo eza boye yo kotaka na G akota na G si nazaka na G wana te mutu amema e belle vie wana distraction papa mbala baluka ba distraire bino po botala ba film na bango bo joba na basala ka sans scénario sans manuscrit balala ba ombetu moko alala ba ombetu moko bakenda voyage ake voyage bakutani balali ba ombetu moko ba face ba enveloppe bino bo se distraire na bango bayoka na te si babunda babomona déjà osomona bango mibale moko na bango aleki afingi moninga penalty oli mubato bayoka na te eza neti nga na njoka toyoka na ati tobima pena tosali live joka asali live afingi nga mpe nasali live afingi osomona ye asali live bebe asali live afingi sila to bato nde motu bafingaka bango te eza distraction bayokanaka très bien babima bafinga na bango mibale basala na balive bafinga bayokanaka très bien. Vous allez comprendre ça après. Bayokanaka très bien. Bango mibale baba masa makasi. Po mutu amema muninga na balula eza belle vie mutu amema sila. Sila sakani na makambo wana ti. Azani ko sa mikelo beza solo bino. Amanani osaba she wana ti. Somo. Maniki ngunda no somo ngunda nao. Oh, bayokana na bango très bien, bayokanaka très bien, bayokanaka très bien. Talaka nde eza wana, okosola na sila, belle vie ayebi te. Mais omona kaka, belle vie a bloqué yo. Po sola ina sila. Mais ye azalaki te, ayebi pe te. Po sila obetele lisolo. So soli na belle vie, sila ayebaki te. Omona kaka ba sila lini yo. Po belle vie obetele lisolo. Ke nazaki na mutu tel. Nazaki na mutu tel. Ouais, que pas na yo, que pas na ngai. Et a commis dangereux, ça va bloquer yo, va finir yo. Ba bon, ba yo kanaka très bien. Donc, sur la compagnie de moto, ça muta sila. So solo ina belle vie nega privé, so ka ba faut muta bloquer yo. Yé moko betele ni solo. Ya solo batase. Moto ana ya kiao. Ba yo kanaka très bien. Bayokanaka très bien pour basala la guerre ya eloko te baswana te bawelela ke eloko te bon baswana bawelela nini chaque chose a un début na isa ko ba congolais baza ba ignare ya mabe ba congolais ba tonneau vide ba fana kwiti bawelela nini ngai na to swana eloko ti lelo ça fait 5 ans so 6 ans to swana ke eloko to swana le yeba na ati bawelela nini mobali te mwasi te bawelela nini eloko te nani amema nani sila na balula belle vie pire poni sila amemaki bato nyonso te akasa bato belle vie amemaki bato nyonso te po ya akomaki la plus aimée amemaki bato nyonso te mpona eka asila masana ye pire poni amema banani te amemaki baesili peshanga te amemaki bato nyonso te amema kaka zila masana ye pire ye eza neti nga na balule ye na omema koko yingila na omema mutu te to sa semblant toyokana te po to marche bien poso bato baomona biso toyokana baopanza biso alors po to patude tomipanzani biso moko po balula na biso ekende bien po ozala mayele na bakongoli bazala bazoba yango moni bamanipulation ozawa pe ezela na manike papa kameko misomo einda shu moni bale leaks bozawa quand les gens na moni bo dire azali einda shu azawa no moni te mikolo akoti libala to ba violer to azawa mulu bazawa bayokanaka très bien. En fait, oh là là, t'es pas cette raté donc man qui nous a rassemblé pas moi pas là non pas maman ko donc c'est que m'a comme bébé na kati na ezabalula bayokanaka très bien bato aussi ma bombe tout monde bayokanaka
Na ba jio ya mama mibali baka obo so mona bana mobali pe na batile no batimi nyenye mwana mobala te bana ba fiancé ti boka soni ti bana te eloko te bana eloko mo bopo Beba za mbali, beba za mbali. Bobi bate bana te eloko ba biba na condition mibali wana nyeso apesa bango na balula na condition na bango zaka ke mwana ya te wana ya condition mwana aya te na makambo wana mwana linga te yebi te ke no bato na balinga bana te ça yo bana kwa bana ozwazemi obana kwa lete ya sibondeni il faut zaka na mwana ti ayokanaka très bien tu sais dans la vie il faut beaucoup réfléchir avant qu'on na ba salité moko boye il faut beaucoup réfléchir est-ce que eloko na osala ba déception ya mibali oyo makambo mbongo oyo ememi ba fie belé na illusion ba regretter après ba omona ngo elengi parce que ça na voiture oyo ça ba voyage na ko ça na voyage te na kisi na ça ngo te bato oyo baya poto afali basala kisi to tokomona bango lelo batelengani misusu kuba okoya te ona vision fande ya nini na Kinshasa bamba bata ebele billet na en ligne eza 700 euros non to fanda kana na internet ngako to manike na zo mba wata lekisanga nde okumisa mizi boza mutu mota ko sumbelo billet basi nso babwa dalinga ezali molili eloko so ozwango na molili ekomaka pasi po ba condition ekoma makasi bon topesi yo mpe faut pesa biso opesi sacrifice ya liboso mais po ya faut pesa sacrifice ya mibale kilo okangani nganga ko mo faire chanter yo so leki na aéroport ba okanga yo ozwa kiloko na ngai il faut ça elanga. Thank you. Odo obomi pigeon. Pigeon da na so ba ngona ni na boucherie ba des zati. Na so mika ba code d'agneau. Il faut attendre la bénédiction de l'Éternel et se fait suivre d'aucun chagrin. Tani na fandi bo. Na lina dia na code d'agneau na ngai. Na fandi na ngai. Et to so ba visa biso ni so ba mi ba koka poto te na tinat. Conditions. Viens là, il faut penser que bambou na it. You supposed to na poto ndeni. Il faut penser que bambou na it. So penser que bambou na it. Faut penser kiyo pouvoir batia comme na liste. Mais que les gens amoni papa mon papa mon construction me n'avait même c'est une sur la poto ça sali bien. Na bata mafinga. Ameni kana bata mafinga. Oh, ameni na ba danseuse. Ameni ba danseuse, ameni ka ba mibali po ya oyiba basho bazanga ba warrior. Ko ba basa poto balinga mibali. Et la stratégie. Maniki. Ani ba fia poto balinga mibali. Amemeli bino siko mibali. Ndinga ba nosa na baba biat. Awo me mabana mibali bele mo ka bobi ba danseuse. Ba mibali wana basi ba ya na siège bele. Ko ba luka mibali. Omona na ba warrior basho balinga mibali mingi. Omona ba okoma kuna. Amenga sali bien mole sali bien papa to ba kaka OK alani mi okase kuma kaya lano ya sindina na kofime na moi mi seigneur sali bien sali nga vraiment bien susi donc ande femme malade sezi na mi sumiki wana ningaki makasi ya umeli mi azoma ningaki makasi na kasi kuta mimi ya ko mema moi si na Paris te iba funda e viol. Oh c'est vrai ndela olinga te ya ko mema danser. Oh mais c'est bien toi c'est la concert mais concert exacté. Avec un bête en bout. Acheter date déjà, il m'a acheté date, mais kuna date yake. Oh tiens, le quoi misère sur yo tiens. Na nyo arena date yake. Alukane concert, alukane ka salle moko kaka. Ba beta mais aende na bana ana cadeau. Ozonga ti. Mtazonga ata moko ti, mtazonga ata moko azati ozonga. Ba memi bato pasi makasi. Ba pe na 60 ti. Bayeba ni na bango pété. En fait, tu me trouves malembe. Te, bayeba ni te, ni se fwe ba na mboka. Na mboka bayebi bango te. Ni se ni na ye wana bayeba. Il fallait attendre ya tuti. Attendre ba blanchard ba misia kala, attendre ça tu ata 4. Pour ba c'est que acte. azali acte bien ba finge net long jambe ba finge lié mingi.
Mais si quand on coûte na ba wario na Paris, aïe ba ka ba betaille. Yongo ba mise la kota kati la lingara kofi. Manikenga, la lingara kofi, la lingara na fali, la lingara ferré, la lingara héritier, ngala lingara batu tout. Bino oza makasi, oza mutu mo makasi manike. Na ba beta ba wa makasi na ba wario ba bibali. Non ba wario ba bibali ba beta ba wa makasi. Nde ba finga ba ona chance ba beta ba. Ba beta ba wa. Ba beta ba wa makasi. Na koka makasi mais semble que bata YouTube za makasi on voit maintenant vous avez photo vous finga pena ni so finga depuis que kiti mo tambo pala nzela na ko te maniki Obaga ba beta no ko kate o kate ke ko ba beta oui maniki na pela na artiste partout la Kenara Belgique, la Kenara Suisse, la Bina Mamage partout. Ce qu'on a majé sur la Kouti, la fille qui a vraiment bazar ma fête na bango. Na Obima. Obima te mabeta. Loi moko beaucoup tu fête la bagolo Okobima. Obima te mabeta. Na no héritier Kouti va se faire Okobima. Mabeta. Ah mais oui, ba beta. Sur la Obina la mari ba bandi ko beto na ba rafia. Na ko kakale kamwa tenga pele ba ministère ko la salabu. Parce la fille mama Congo. La fille Sarato là. Bah so balinga Sarato te ba kati ba ezabitu. Ba te pati ki te no côté mama mama TikTok mais ngala zo apela photo la fille Kofi na sima. Na fille Fali, na fille héritier. Ba betone ba beta era. Ba betone ba beta era. Ba betone ba beta era. Jamais. Non, ça analyse. Voilà raison. Ça analyse na Kofi félicitations te conseil kaki boy fosa boy non ongana zo pena no finga ya mama na yo ya mama na ko ata to finga na ba sur TikTok na ko finga mama muninga te surtout mama papa na ko finga ba ngote donc okate c'est comment on tient à simana ba produit pour la Martini Maniki la pour la kabali. Manike, merci beaucoup pour la visite. La Sepeli, pour la petite, merci Yaya. Ok, voilà, vous avez bien beauté. Manike, ciao. Bon, bah, moi, il est tombé à si comme Manike qui, hey, Manike, c'est qui prend. Des gens, voilà, c'est intéressant en fait. C'est qu'il a vu tout ce qui. To lobby to seke da ki ambiance batamu comprena so boko filmer ko finga manike na auto la manike ba question à répondre no tamu comprena boya kamabe ya ki live et ambiance pour bon ami comprena moko total do ami lobby moko ami lobby li pengai do to sali ambiance moko ya mercredi moko kitoko mercredi ambiance mercredi tonisa ezala bongo bino ko maka attends comment on a pourquoi soko yelinga penga na kufinga plutôt kufinga na kitoko pas mino banga te yaki live et ambiance voilà mais est-ce que des personnes tous sur la pied c'est qui oui ndada kende ko vanda kuna bato so tito ba lo ba bilobi là OK soko moi c'est parce que kende ko vanda kuna allô sous cinq de mon matou quand il y a micro pour la sagne n'importe quoi passé à Marcelo au baladelo donc tout à l'heure on a Bruxelles fête quand t'es au banda tout à la Bruxelles donc et il a casa da kuna na mulu balelix sa kuna donc tout ça là qui programme déjà na kaka tout kutana lelo kuna dans les bas passer Marcelo donc c'est tout bientôt ana ba ki na bénédiction mais ba on bénédiction ba ko béni ba ouais et mon qui grande scène internationale les kaka boss beaucoup ta pongo